ezali ou bien banda obotama mama papa bamema yo na église boye lokola ba pasteur kuna ba yebisa yo parce que na ba église na biso baza na système ya ba intimidation alors yo pe lokola yo kaka maloba wana yango ka itikala na mutu et tu ne fais même pas l'effort ya kosala ba recherche net biso bato tozwi moi chance que toza na poto internet ezali il faut fouiller tout ça nini wana et tu as peur même au monde vérité ou bien oyoki vérité oyebisa na baninga kuna sinon okozala ridiculiser ou bien bakomona yo ke yo oza susu membre na biso te ce qui fait que donc biso na Afrique même na ba église wana il faut accepter ndenge bango bayebisi yo soko omeki kolakisa bango que regardez comme ça tout ça banini bakomona yo ke non yo oza susu na groupe na biso te bakotia yo à l'écart donc ozo omona que na église kembangiste donc ndenge ezawana il faut d'abord tolanda histoire ya église yango ndenge bandaki les enfants baye kozwa kaka parce que biso bato ebele tozomona ba église ezokosama na église na ngai pasteur eza église eza une société ya ensemble ya bato eza ya mutu te pasteur kuna mais soki tokotala bien sinon église eza ya nzambe mais tozoyoka pasteur alobi na église na ngai donc soki ye akufi mwasi na ye atikali wana soki mwasi akufi bana na ye batikali wana donc vous ne pouvez rien dire ce qui fait que ntango papa nani Simoki Mbangu azalaki en vie quel âge avait ses enfants est-ce que bayokaka message ya papa na bango bien batangako est-ce qu'il a laissé des livres po batanga yango bayeba suite na yango ou bien bango tang baye kokolo baye si bango puisque ils étaient formés d'abord par les catholiques ceux qui na ba catholique ceux qui na ba école catholique après baye bango que tata na bino zaki to sala biso pe to sala kanini wana à l'époque donc makambo il faut ko informer bango pe Mfumu Kimbangu na tangu Mfumu Kimbangu atelemaka asangisaka bato na Kintwadi. Mfumu Kimbangu akei kosenga livre ya banzembo pa ba catéchisme ba protestant pona bayembaka yango na lingomba oyo asangisaki bayino na komo ya Kintwadi baboyi. Bayebisi Kimbangu yo lati molimo lobike molimo yo lati wana nzambe mais banzembo pe luka pe banzembo na bino pe boyembaka kunani. Mfumu Kimbangu alobi a partir ya lelo na koya kosenga bino susu banzembo te à partir ya wana tokomaki kozwa banzembo na biso donc lingomba ebandaki epa ya Mfumu Kimbangu na kombo ya Kintwadi bon bi papa ki wa ete ba senga ki ba protestant papa Simoki Mbangu ngene ko senga ba protestant ba pesa mokanda o ben kombo ya Loyembo eke ba refisa ki ba bikene ko sa lingomba na Loyembo papa ki wa oyo nous appelle qui information wana tika azwa réponse na ngai ete mutu wana azali mutu alokuta aucun jour papa Simoki Mbangu ba chassa na ba protestant et aucun jour papa Simoki Mbangu abima na église protestante pona banzembo tika na edeyo tona ere ba kimbangiste na pesa yono 4 nzembo oyo ebimaki na église kimbangiste na tanya papa Simoki Mbangu o biso msuti lelo toyembaka mfumu vake vutuka diaka konsonda mbuyi wasadidinge kuntwala si wafutilwa nzembo oyo tango yemba maka ete place nyonso za kosala soko saka na kaya Satan okokota na lufelo osala ka nzambe okota na nzambe ba nzembo okuta na Loyembo te ezali composé à partir ya kimbangiste ya kimbangiste Kintwadi pete parce que papa Simoki Mbangu ça n'est pas église te mais le groupement ya bat bazali kosala na Kimpeve lingina kota na oyo ya mibale ezali bona tokende natala nanu ya ndenge ke bana bazali ya kokabwana omoni papa diange nazalaki vivant matono ya sobo mbolimbisi mpona mwa kosukoso naza nango papa diange nazalaki na biso elongo azalaki koboya makambo mingi meme na présence ya bandimi
système oyo ya kofukamelaka bana na bango. Mukolo moko na kati église tozokota kambu ya papa diangena na kokota na kati ya église na bana bandimi bazowelela kofukama komemela bango basapatu papa tala bana na nsima lobi likambo soki bokomemela yango boye ekosukela bino mabe. Donc papa azalaka déjà papa diangena azalaka déjà komonisa na bandimi makambo mosusu bokanisa kaka ke omoni makambo mingi il faut koinforme bato. Papa diangena telema na kati église alobi biso nyonso toza bana papa Simon Kimbangu eza kaka biso te eza kaka ngai te diangenda. Mais lokola bakimbangisi mingi bazwila likambo oyo na fanatisme ke bamonaka neti lokola famille extra tandis que bayebisaki bango ke bino nyonso po tolonga etuma na kati na mokili po tomona mokonzi ya tata Nzambe. Lokola bakimbangise mingi bazwa yango na sansi mususu yanga na moniti lelo oyo tozali kokende na mwa ba erreur oyo ememi biso tina mokolo na lelo. Mama Iget. Allo papa na biso. Oui, mama na biso Iget toza koyoka yo tuna motuna na yo epai ya mfumukiwa directement ye ayanola yo. Ya solo papa na biso fumukiwa. Merci beaucoup vraiment na émission kitoko boko kwa baindo na we tali émission papa na biso Kongo Alenga. Papa esika lina tuna motuna concernant papa na biso Nguluzi Kimbangu na ndenge na yoka kaba kimbangise kwa duraka ye. Vraiment ezali très dangereux motuna ezali pourquoi moza kwa adorer na place Nzambe. Pamba te na mona ka mingi kimbangise ko témoignage mingi Kimbangu par rapport ya Nzambe. Voilà bien là pourquoi vous avez adoré et puis là les Canadiens deuxième question on a pris la parole. Merci beaucoup. Merci. Fumukiwa maloba epai na ezali likamoko ekoki ko compliquer ote mama Igete. To ezali ko adorer na place ya Nzambe te parce que Nzambe tokolobelaka. Tozolobela Nzambe tozomona yete tozomona bomba evre ya Nzambe pai na biso emonani na kati ya nani ba evre ya tata Nzambe tomoni yango na kati ya mfumu Kimbangu tozwi banzemo toyembeli mfumu Kimbangu eza ndenge moko pe ba chrétien boloba die Jéhovah me ba evre ne bomoneli yango wapi o tomoneli yango na kati ya Jésus eza ndenge pe boyembela kaka Jésus donc eloko ya ko e compliqué biso na kati ezali wana te. Merci. tuyangalalanga nzamika tufidilo mvuluzi wana se Jésus Christ papa Simon Kimbangu azalaki koyemba ke tosepela po ete Nzambe na likolo atindela biso nani mvuluzi yango na 1921 c'était mvuluzi ya Jésus Christ pas mvuluzi ya ye Kimbangu. Toleki epai papa na biso fumukiwa ye mtazalaki na maloba ya solo matoni mingi ndeko na ngai Diana Fulukutu nalingi na répondre pona mama Benesha ke naza sérieux ali chrétienne na ndimite ke Jésus azalaki bazalaki koyembela Jésus banze mebimi après Jésus batu bakomi koyembela ye donc ezali pe ndenge Mfumu Kimbangu azalaki batu bakomi koyembela ye après Jésus parce que après ye moko Mfumu Kimbangu parce que misala na ye emonanaki ya bonzambe na kati na ye nazali sir o comprendre ngai ompeve wiza watu sadisa mpeve papa Simon Kimbangu avant asala misala na ye azali boko yema nzembo oyo azali pe kosenga ete molimo santu yaka osunga biso mawa na bino besingombe leloyo mpeve wiza ekomi Kiangani wapi Kiangani na 1921 ompeve wiza watu sadisa naza koze leo papa kiwa na bakimangise boya bisangati na 1921 nzembo oyo ba papa lycée Fwasi ba kompoza yango baza koyemba soki za kouta wapi
kopesa ye lokumu lokola mukulu wanunga mpona nini mpo ye alongi mokili oyo atamboyi na lolenge na ta nzambe asengaki asala. toza na makambo ebele ya kosala awa sarclage eza makasi koyeba bible elingi mpe koloba teke kokota na lola koyeba mpe nzambe mpo moto akota na lola elingi mpe koloba teke oyebi bible tika na clarifie mpe situation oyo mpo to atake bien situation ya papa Simon Kimbangu awa banoir ebele na ntango papa Simon Kimbangu abandaki korenie bamonaki misala ya papa Simon Kimbangu bamipesaki na losambo wana biso bakretien tobeyango grâce. La grâce de Dieu te suffit pour mibatela malamu pour tambola kitoko na molimo santu et puis okufi okoti na lola. Mais batunio tanga Bible oyipe kutu tanga Bible te. Donc tiens en général que la population congolaise aux années 21 les population moko presque autochtone bazaki pena na niveau intellectuel et kokate bazaki pena moko tanga Bible te sinon que pe Bible zali na valable pena na boko ya mutinio société. Donc c'était facile pour na ko manier ko manipuler un Congolais dans les années 20. Aller partout au monde prêcher les. Donc yo tant comme disciple à Jésus yo pena tour na yo prêcher les sous. Ba papa Simon Kimbangu zo ba na groupe ba liboso na Congo ba yeba bien misala ya Nzambe pe ba kena su ko prêcher. Alors, à se dire le même papa Simon Kimbangu pe pas nécessairement que ayeba peut penza Bible na ndenge ekoki s'il vous plaît. Nazali apona critiquer bya makambo na ndenge ezaleli pa na ndenge kokoisa mutu. Biso nyonso ba chrétien makambo ebele peza na Bible toteyaka tosalaka boye na boye ya trop de chrétiens batambulaka kitoko na molimo santu bayebi na mpe Bible te. Ça il faut le savoir. Occasion na ngana Monique en tout cas depuis Canada ko za ba soupçon wana nazala komona que église Kimbangi c'est que église moko na ebandeli na ya église ya solo benzebana na liloba na Nzambe mais après na comme koyoka après ba ko benga papa Simon Kimbangu de Nzambe nde monimo mosantu en tout cas na vu éclaircissement mingi mais da ki vrai depuis na ko yeba ki sala ka vrai te loko wana ba za ko loba wana na ba makambo ebele susu ba fanatique aveugle donc na kanisi makambo mingi déviation et kota mingi na kati ya Kimbangiste po babane ko tia makambo mingi e uta na kifanatisme na bango aveugle donc baza ko tiba makambo bindimela oyo bayeba te oyo bamona te na papa oyo ayaki kolo na zo ozongisa que to fungola miso na biso pardon na bino to fungola miso po na moni que en tout cas la majorité ya Bakimbangiste eliki Bakimbangiste oyo bandima makambo wana ki o Kimbangu aza Nzambe mais non ne bandeli to moni bien que ne bandeli na loba ki bongo te yeso ka te ki loba na Nzambe malgré te ki na Bible mo mate malgré ba ki pe nyonso te po moto na mokila ebi nyonso pa azali te hein malgré nyonso wana ayaki na loba ya Nzambe moko ayaki na kombo ya Christ moko po église na ebenga maka l'église de Christ sur la terre ndingo na la ebe depuis bo mwana na ngande na bale ko yoka na Bakimbangiste mais en tout cas ceux qui to ko saisir chance ya lelo to mekana ko longa na boso ba moko boye et que ça la malamu na zonki samba 2 minutes ndenge papa na biso dia na lobi motu na nezalaki likambo ya Kimbangu batinda ye na Yesu bongo babuda batu mosusu pe bango pe batinda na Yesu malobe pe pame pa na yo na lombango bongo to kene pa papa sambo na bongo to pesa maloba na moko moko ngai na kozwa maloba suka matondo mingi malobe pe pame pa na yo Fumu Kimbangu soki batindaka ye na Yesu nde tondimi te ke balingai bakanga ye pona ayaki na sango na Yesu pona Yesu atindi ye. Mais makambo wana ekota a partir ya ndenge makambo elekaka na Angleterre tout ça là to ko développer yango un jour pona to komi na ba minute ya ko compter. Mais Fumu Kimbangu batindi ye epa ya Yesu te. Donc to ko kamwa ke Nzambe oyo atindaka batu atinda mutu lisusu ya tinda ke pona tinda lisusu mutu. Donc côté wana confusion totale donc ezali makambo mususu o ezala ba secret na kati enjo soki bo inviter nga susu na émission na ko développer en plus pour na comprendre pourquoi histoire wana côté pour na preuve